ebandaki na video bozali komona esika champion na biso Martin Bakole abimi pona kotalisa ke azo préparer demi-finale ya boxe sur le plan mondial kasi ti lelo azangi mbongo ya billet soutien nzate yokaye combat est mondial éliminatoire ya mondial ya billet comment dire l'autre na boto soutien na promotion mondiale en Angleterre mais na comment dire lelo Lengo yote kubola Ambola mboka nyaso Ele mape otuna Bakoloba Tenge ya kombato Lengo yote kubola C'est fini. Pas dans le football, trop de fétiches. Maintenant, nous tous, nous sommes dans la boxe. Si Martin Bakole, pour un entraînement seulement, pour une préparation, 100 000. Donc, veut dire 5 entraînements, 500 000. 10 entraînements, 500, 500. Combien de 500 plus 500 000, c'est combien 1 million. Nous tous, nous sommes dans les box. Même toi, même Martin Bakole. Quand tu prends ces 100 000 là pour l'entraînement, c'est l'entraînement tu vas aller dans le ciel ou l'entraînement c'est dans les ebandaki na video bozali komona esika champion na biso Martin Bakole abimi pona kotalisa ke azo préparer demi-finale ya boxe sur le plan mondial kasi ti lelo azangi mbongo ya billet soutien nzate yokaye combat est mondial éliminatoire ya mondial ya billet comment dire l'autre na boto signé na promotion mondiale en Angleterre mais na la comment dire lelo nazo kanga te nazo la kanga ya combat esika 1 mois nazo la posa te ke na ke kokola leti yo para poli et puis ma musite ma soko non quelque temps après nzokande gouvernement ezalaki touché botala bino moko ministre ya sport
Bayambi Martin Bakole, accompagné na journaliste à RDC, monsieur Israël Mutombo, patron ya Bosolo Télévision. Après l'isolo na ministre, yi bango wana bakota na finance te bakoti. Ba bandi ko solo la, ba signer des charges. Après des charges, ba bimisi mbongo botala 1000, 2000, tina $100,000 wo. Ba fongoli yango ba na moshashino. Kobima babimaka bino moko boyebi mbongo elingaka nango embouteillage te. Champion abimi abeleli mioto moto etelemaka te telemi ye wana ji kisela ti aéroport wo azwaka avion tazwi bino moko boyebi ba image etamboli ke champion abendi de la part combien $100,000. Congolais lokola azalaki éveillé alobi to vérifier bakoti internet mama babeti kaka site ya WBC po batala komba ya le 4 mars soki bakobundana nani batala boye komba etikala kozala proclamé te etikala kozala affiché te epesi pasi pe mawa tozongeli champion komba eza le 40e eza déjà affiché eza komba nini na le 4 mars komba eza monene ya éliminatoire ya mondial ya WBA olobi komba eza monene ya éliminatoire ya mondial ya WBA kasi lokola ba message ezalaki makasi na internet champion abimaka te abimi asali message kotalisake date ya komba deja baafisha kasi adversaire nano amonani te. Est-ce que ezalaka champion obunda le 40e komba date eza maintenir bapiblia onano te ebongo adversaire eza pasi mpona za adversaire kasi bakongolais oyo balandeli makambo tina suka bakomunike boye comment combat ekozala programmé na monoko ya motu oyo na oyo parce que vous a dit qu'il y a combat vous confirmez aussi vous confirmez qu'il y a combat bozwi mbongo ya bato ya leta tema ezanga nango mosala kosala comment fait-il que bino bozo combien international ezalaka affiché partout fo bokota na banini botaliti bozwi bopesa 100,000 sikoyo ya zonga tie na poche apo boyebisa zongisa luvutula mbongo ya leta na trésor public twala nzimbu soki nga bapesi nga 100,000 wana est ce que nazomérite nano te totyana na makomba par Martin Bakole olelisi vie kabulo mais non Lengo yote popola Lambo kanyaso Tele mape utuna Makoloba Penge ya kombato Lengo yote popola C'est fini. Pas dans le football, trop de fétiches. Maintenant, nous tous, nous sommes dans la boxe. Si Martin Bakole, pour un entraînement seulement, pour une préparation, 100,000. Donc, veut dire 5 entraînements, 500,000. 10 entraînements, 500. Combien de 500 plus 500,000? C'est combien? 1 million. Nous tous, nous sommes dans la boxe. Même toi, même Martin Bakole. Quand tu prends ces 100,000 là pour l'entraînement, c'est l'entraînement, tu vas aller dans le ciel ou l'entraînement, c'est dans les Solo, hallelujah.